tango ya lobiko na yo yango yo otamboli pe mingi solution ezali bobele Yesu Masia. Tokutana na grande croisade d'évangélisation à guérison, miracle, paix, bénédiction et l'on a l'homme de Dieu, apôtre Elias Pedro. Le 28 et le 30 octobre 2011, na Cidadela. Bongo croisade kozala animé par frère Mouta Kamoka pe Irma Sophia. Ezali gratuit, que Dieu vous bénisse. Ibadi tata, ibadi mama, etata. Benga papa, benga maman, benga bande gobo la décide. Oui, ça travaille bien aimé Wilfried Miguel. Kola pambola mabota na bino, merci nebo ambibiso na banda kuna bino tika kimia na kolo. Ebila mabota na bino, ebila misara na bino, ebila bana na bino. Etata kena koko, emama kena koko. Bomoni yete yewana zole katitra fino ezali out of fire motema ya moto alinga bitumba numéro 2 numéro 3 ya film opezali toko sala jamais desi. Bomoni yete yewana zoleka malue kitulu Alice uva iseka mafuta nzoe ya mafuta kirdon pa litu o maleja. Terra uma cruzada de evangelização, cura milagre e benção, como de Deus, apóstolo Elias Pedro, no dia 28 até 30 de outubro de 2011, no pavilhão desportivo da Cidadela. Hora 15 horas, que Deus seja louvado. Et que dans la grande croisade d'évangélisation, guérison, miracle, paix, bénédiction, et le monde à l'homme de Dieu, apôtre Elias Pedro, le 28 et le 30 octobre 2011, na Cidadela, RDali 15. Bongo, croisade de Kozala animé par frère Mouta Kamoka, pe Irma Sophia. Que Dieu vous bénisse. Bientôt tozaliko ya mamosa na nzambe monene na mboka na biso Angola na kombo ya apôtre Alpha Lushima. Précisément akoya ana mboka na biso Angola na Luanda. Bongo Alpha apôtre Alpha Lushima azali mokambi ya chapelle de la victoire oyo lelo bengami na kombo ya IEPV église pentecôtiste de la victoire. Bientôt azali koya kotala biso na mboka na biso Angola. Exaucé Kitulu Tobosanité, Priska Kitulu Riva Lolambe Disu Tati Mawete, Tobosanité Carlos Disu Nakabinda Emidisu Tati Disu Patrick Disu Emidisu Bibish Disu Tobosanité Belita. Mon collègue de service, je vais dans le zolo, pas plus, pas moins en boca Allemagne. Tobo Saniote Nathalie Kitule Longona El Baron na mwana bango blessing bébé te Nana Elna La Roche Rachel La Rochette Tobo Saniote za ta mwasi na film mama na obala mwa mwachonate na obala mwa mwachonate biya mwana ndenga na ibi na lingi kaka ikem na obala mwa mwachonate maman s'il vous plaît poni to solo na papa s'il vous plaît na bondele solo na papa igwe sa lobi maloba na to ko changer te na lelo ko sala te maman poni solo belo ka boy ale mba na hote poni na kene ko na ke obala mubale mwacho na lingite pardon les autres qui pe mais solo na papa poni na ke bala mwacho na lingite na mwasi na ngai kem s'il vous plaît maman te nane loka kusala te pona ngo na uboma mwa wazole la ubomaye kende bomaye mama ozume mama kambo yo moko ozuluka solution ngo yo moko so ebi onga na ibi yo pe ozwango lokwa makamu na yo nini ngo yo yebi onga na ibi te okomo bombela nga sekelenga mwana mwasi ngoiko imagine Igwe azobala azopesa mwana nga mobali pa mobola mutu azanga tina ikena soka bali mwa mwasana okoma kutu mabe makasi koleka ninga zalaki mais mama mutu tako iko sala eloko moko mutu te po Igwe asa sali apesi maloba oyo esengi tosa toluka solution
Solution musuto oluka ndenge The nini. only way out is Solution Andy moka. is going to teach that girl a lesson. Ngana She will opeta never mwanzo na forget leso it. na ndako akubosa na ngote na vina. Wait, don't. Ngana usala ngo. This girl in question, who is Moi, moi, she? ça- Is she somebody you know? Aza omnani. Toyebi Of that woman that was stoned to death. mwa mwasi akufa kawana na bilanga wana mwana mwasi. Ah? Mwa mwasi mwa akufa ina bilanga. Oyo mwana mwasi dobe mwana mwasi nazo comprendre teo. Masolo na yebi yangote. I want to see her myself. Na ina mwana mwasi onga moko. Gani na ngai? Nini? Kenya's wife to be has been Mwasi ya ike na zade ana chambre. Aye deja zana palais royal awa. Ana to chambre. the palace. Azana palais royal. I have to see her. Ok, faut nakuta na hii. Contrôlez papa. Numéro 3 film au Pesali. Your Highness. Mokonzi. Mama Mokonzi. Contrôlez Your papa. Highness. Sa Why are majesté. you on the floor? Poni ufani na pavement. Falofana na mbeto. That's the clothes you're Wana going to wear bilamba for the oyo ceremony. olata na libala na yo na mbala na yo. Oui, ngana kei. Wiza tata mwasi na film, koko na film. Tolanda film. Contrôlez papa. Numéro 3 film au Pesali. Ok. Contrôlez papa. So you are the girl that has Do yo mwana mwasi oye. What could have Obuka, prompted Kenya esika oyo to olona talk ite. to a girl like this? Nene munde wana abala mwana mwasi aboye. Ya marque oyo. she will regret it. Alors a regretté mamba sala linga abuka place alona gite. Total. Tona mbala kutena mwana mwasi wapi. Ha. Lisu na ngai. Contrôlez papa. Bien-aimé Tourza jamais décis. Oui, à travers bien-aimé Wilfried Miguel. Jingle Bob Junior Ngombo. Musalo Salaki na fête na fête à Libala. Il y a Noël Antonio Sébastien on a moitié na Biti Mokemo. En tout cas indimami. Na sepeli no makasi. Nzamba pambola yo po mi pesa ki na Libala wana. On travailler du lokola ka Libala na yo. Yeba ete tango pe yo kozwa likambo. Na osala kaka bongo okileza tour à tour. Kolo apambola yo Jingle Bob Junior Ngombo. Pe Libala Bosembo ere mariage na couple Noël Antonio Sébastien na Liti Mokemo na mwana na bango Noltiki Tolanda film. Contrôlez papa. On a posé un filmage, on a posé un reportage. Il y a qu'un vidéoclub Wilfried Miguel. Pour la cérémonie à fête, on a posé un filmage, on a anniversaire. On a posé la publicité pour la moussala na yo. On a bientôt un album dans le marché. On a posé la publicité, on a posé la communiqué. Il y a croisade, il y a campagne, il y a séminaire, il y a convention. Il y a qu'un vidéoclub Wilfried Miguel. Venga sur 925 79 48 95. Venga sur 923 94 48 47. Donc au vidéoclub Wilfried Miguel. Ikena. Papa. Fukama wa liboso. Contrôlez papa. Chidubelu.
yo pe kene kofuka mapembe na mbali na yo mwa mwaso komona chi dubelu wakata ngo duben fuka mapembe na mobali na yo na lobi fusana kuna poni bolati bilamba libala te bokanti so bolati bilamba libala te nde libala ekosala te ekosala makaka na pouvoir oyo nga naza nango lokwa igwe ya mboka oyo na déclaré bino mbale bokomi mwasi pe mobali kobanda lelo ise botelema telema fanda tolingo landa mbali na yo ok landa mbali na yo kitoko makasi bozala fitika malamu ok contrôlez papa contrôlez biloko zali kolamba to boyima bale kwa kukufu eza travail ya bien-aimé Wilfried Miguel soza na posa bafilma kitoko yaka na mabord les villages na veni ya Shabani na lopango ya Shabani ndo kokuta video club Wilfried Miguel. Bien-aimé libala moko circonstanciel esalamika na circonstance moko na balabala mwana mobala pebisi liso mwana mwasi bala moko igwe pe lokola aza igwe selon badécret selon baloi ya mboka donc moto akomettre acte oyo aza obligé abala mwana mwasi wana mpo moto mosu akobala ye aza te ike yoka papa na nga azokanisaki nga na kobala mwana mwasi wana ekosimba te kobanga te mpo na ngwa soki kaka makambo oyo nyonso esili na promete na kobala yo nasi oyoki makambo nyonso ndenge esalamaki oyoki za na kimia naondima te ke makambo esalami epa na yo ok tikolela na kobala yo mwa mwasi wana nga na kobala te te tikolela kobanga te yo mo oyebi makambo nyonso ndenge esalami circonstance makambo yango esalameli ocomprendre oyoki nyonso babeteli masolo na kobala yo kobanga te na na posa mwa mwasi wana te mpe na kotika kolinge te na promettre yo makambo nyonso ekosalama kitoko contrôle papa numéro 3 ya film opesali nyonso bimi nzela moko na obala yo contrôle papa hey lolo fomona ndenge nini ikemandole azobimisa mwana miso ka bebe nakanisaki mpe nga nalela mpo na ye o nga nasepela na mwana mwasi wana nalingaka azala mwasi ya mwana nga mbali lolo oyebi ke akoki kozala toujours mwana mwasi ya mobali na yo akoki kobala eloko ya mwasi ya mibale vraiment chine ekeme igwa ndimi nayebi te o me ndenge alobeli yango namoni alobi makambo asoloki akobalaka mwana mwasi wana ikem nga nakina chambre nanga me posa nanga ezaka mwana nga mbala bala mwana mwasi wana ikem butu malamu olala bien oza na mambo ebela kosala o mama okoki kosala ke mwana nwa mbali abala kaka ikem lokwa deuxième bureau eza mabe te ndako oyo makambo nini oyo tozomona te mwana mwasi aza na songi baza ebele na bacouple afana na ndako nete ye kaka kotapola tambola mapanga bato kokende koyeba makambo soki kaka bato baobunda libanda ya bimini libanda ya lupango oyebi so ofana na lupango baclotira eza na clotire so oyoki likambo eza na libanda okende kuna oke kosala kisongisongi moto esalaka bongo
likambo eza na balabala etali yo te ozofungula lopangu porte lopangu mpo okende koyeba makambo eza na balabala soki osala yango ezaki songisongi na mokuse mwasi ase respectaka ata likambo eza na balabala ye kuna aza te loba bino moko boya komemela yango na ndako na ye mais soki mpa moni ke lisolo wana ekoki kolukela problème akokata na mokuse nana posa masolo te mais so omoni mwana mwasi ayokika mwali makelele moke ata mwana mobali mwa makelele moke ye wana bimi bofana na lupango baklotira mais boyebi ko mi respecte te o mutu afana na lupango baklotira ezaka mpe na baprincipe nango ou soit buka bamira lupango tika lupango eza nango baklotira te bato bele balingi kofana na mapango baklotira. Tidy up my room. Okay, yo bongisa chambre. Everything they need to prepare lunch. Yo ndo bongisa makambo nyonso kolia. Okay? Yo bongisa chambre na ngai. Be fast about it. Bo sala mbangu mpona mambo biloko kolia, sala pe mbangu mpona bongisa chambre. Mama. Chica princesse na ngai. Deni no za bien? Goûtez l'équipe bien. You look good. Ozomona na kitoko? Very good. Merci, ozomona na kitoko. Oh, chica. Bote chica. Chica. S'il vous plaît, chica. Ah. Lolo. Oza bien? Ama. Yes. Oza netsengo? Olamuki avande lo? Mututa muni mwacha chika. Yo oza na makambo osate na vina yo. Chica. We used to be very, very close. Nana tutaiba ninga malamu. Tutaiba ninga malamu. Ngana muninga note. Ngana na bagingana ngana za pembe na bango. You have to leave this your childish behavior. Kotika comportement na mwana ya bana mikelo ninga sali. Shika. So na sali loko mwa limbisa. Limbisa nga s'il vous plaît. Oyoki limbisa. If you want me to So linga na limbisa yo. You have to personally prepare. Folambelanga okosisi oko onalambelo ni mchika. Unasina lambi yango. Ozoe tangati ozana nzala. Yango liba lambela yo. Egosi soupe egosi. Contrôlez papa. Kepa na bato attention. Nazolo bela lopango ba clôtira. Oza mwana mwasi nzamba pambola mbali na yo contrôlez papa. Asombela lopango pe ba clôtira. Contrôlez papa. Ah. Are you mad? Oza libo. Yonde mtu zaliboma. Nabi yonde mtu zaliboma. I wanted to beat up Chichi. Nengana beta Chichi. Yo ye oyeko kote la Chichi. Eza liboma te. Etala kyo na nini? What the hell are you talking about? Yo makamni ozolo. Omoni lisu na nga gauche. Ngana sepela. Omoni lisu ezotala te. I don't like it. Na osepela nango te. Either break this. E ozamana mpotobola su lisu. So itela kotobola ya yo. Ha. It's very obvious something is not. Namoni elo mo ezotungisa yo. Oza liboma. Very obvious. Namoni ezomona. Mekanga. Ah. Tole papa. Ah. Nala kisho nini? Yo. Oh yo. O beti nga bati. Na beto yo tole papa. Oh makelele. Wan makelele ngo ezuta. Ezuta na epa mwa mwa sika yo couple sika. Hey. Yo, otanga? Obetanga? Yo, okay, betanga? Chikaga. Hey. Chika. Bino balebo ke botala nanu boyeba makamne za kuna. Toke chika yaka tokende. Bokende boyeba suki problem ni. Yaka. Contrôlez papa. Numéro 3 qui Ikena. Ça va toujours. Oui, de travail bien aimé Wilfried Miguel. Dénotion 925 79 48 95. Dénotion 923 94 48 47. Lolo. Allô mon. Namonika yike na zobi mana kanda. Namoni foza babundi. Oui, ça sur babundi. C'est ka toboli lisu mususu etikalaki. Ha.
Contrôlez, papa. Au dossier, leki ya Dubin. Molimo oyo ezolata yo swanaka. Oyo kana tena bato quartier za molimo mabe. Soko fande zotala filme oyo. Yo na bato quartier boyo kana te. Yo na baninga no boyo kana te. Soko fande na baninga foka ko tonga bango. Place okenda koteka boyo kana te na bato pembeni bokangama na bango ba mesa. Mais bato bakoki kosunga lobi kaka bato wana. So lelo malade kangio na wenze banani ba kosunga yo. Siko oh, dossier. Oh, yaya. Papa, ya Dubai, yo. Yaya, boye, bolamo. Papa, bon après-midi. Ah? Et là, on est au Salawa. Papa, on est au Bakini, on est au Salawa. Dubai. You are only married yesterday. Obana, il y a l'autre. You are coming back here. Peu y a lelo. Où est au Sani? Papa. What will people say about that? Batu ba olobani ni pona makambo. Hein? Does they go and bring my clothes for me? Yelanga li machete na kesa bilanga. Ha? Dube. It's not like I do not Eza like bongo, eza teke na lingi yo yaka watete. I do not like you to take Na lingi tende o yaka mingi po eza ndaku na ote. O ndaku na ngabibale. O ndaku na ngabibale. O yuko yeli sangate na kota ndaku te po eza ndaku na nga. So te sala mbangu yelanga ba machete yelanga iba ba biloko na ke ko sala misala na bilanga. Okay bilanga. Papa tika ngana sala na kimya ko tika ngana sala mga muna okanisa. Pa tika ngana na kimya. Tika nga papa. Na kesa bilanga. Na ye siko tika ngana pema. Ha. Ake sa bilanga moi sa prince. Dossier. Hey liso. Tika eko. Dubin, tika machette. Dubin. Yoko yoko sa subilanga la bisote. Dubin. Okende. Susu na bisote. It's not my father's family. Oui, wana ya bilanga papa na ngate. Na okende. Problème noni. Yo so baba la nina na prince. Yo bali te prince. Ozana makila bokonzi. Yo. Okoyiko kena bilanga to. Na yiso. Oh lo babonfa. Yebisi constance salamina esali kena bala. Na yebisi constance wana ndenge salamaki. O takaka mwasi ya prince. Si constance mo ya ndenge ni. Dube. Tika. So you don't invite us for your wedding. O invite ki sote na fete na. Est-ce que ngamona me invite ki na fete? Ngamona mimona ikana komi na fete. See what these people have done. Tala friends tell you. Est-ce que lisho ko mona? Me boba ngate. Tangu ngapena ko tobole lisho. Arobado beta ngani kute. Dube. To stop coming to the family. Otiga buken oya kabilanga. We are your friend. Biso taba baninga na yo. Me to baninga na yo me to lisu to kena bilanga papa na ngabotika na kende ko. So na kuzaka na pale wala na okufa. Yo otika na kena bilanga ko. Toke. Okay, zana kimya yo. Abeta yo. Yo amutu na ngate. Toke. Yo. Bino baba tunanga. Toke. Yo. Ngope sana sa bilanga te. Yo atitio. Femme. If you don't like them, Soko sepe na ngote? I could change them for you. Na kweko kiko chanjango. Where is that lady you get them from? Oh, zwango wapi? Sombia wapi? I got it from a lady that deals on. Na sombia ngwe pa mwa mwa teka ba biloko oyo, ba mayaka oyo. These are cheap. Is that moins cher? Where? Na But I wego told lata. you earlier on that if you don't Na like yose them, I ki yoke could soko change them. lingi ngote na That kiko is zungu. not the issue. Problem ya mwana te. The issue
is that you go to Ouais, mais cheap places to ok buy me kosombela nga biloko ya moins cher na baplace moko moins cher drinks. neti nga nalata Put my oyo head well. oyo eza babiloko baboyi na nga They balataka say thank you. mpe oyo ozela nga naloba I merci don't like désolé nasepe nango te Chica. chika You're trying to say I Don't make a pay go that back. farm. naza moto ya moins Go to cher cheap nga places femme to nga buy prince you femme beef. nake kosomela biloko ya moins cher na place ya moins cher I mean, nani naloba aren't they cheap? omona teke eza biloko ya moins cher You respect ozozela me, ngai prince Princess chika princesse chika nalata biloko ya moins cher oyo kutu baboyi na nga balataka jamais désolé I will not. nakolata yango te contrôle Stop looking at me like that. tika kotala Can't nga I express myself? nakoki koloba posa na Absolutely nga not. te absolument te ofoloba Princess Chica, princesse chika this will be the last time. oyo eza na mbala suka oyo eza mbala suka Waste my precious time. nandolekisa ntango na nga susu ya kitoko nasombela kado Not even a beat. ata biki ya pamba na kosombela te You know what? oyebi nini The guy could see you to the gate. fo otala porte ya mwana sende robin So tell me, how did you react? yebisanga réaction ezali ndeni ha fo oyeba libisanga fukami ikem yo vraiment finalement God, what's that guy going to marry you with? mwa mwasanga linga bala yo afukameli yo abala yo nayebi te kosimba te nga naza na mobali na nga He has a strong BO. aza azwi nzunzu kuyoka solo mpe abandeli kobimisa solo ntango apusani pembe na nga ha contrôle papa contrôle mama That's what I'm saying, Joe. no banda koloba At that okoba distance, you could still perceive it. na musika na yo ozoyoka solo bongo soki oso apusani pembe no solo su makasi yo kokipete tosolola contrôle papa contrôle mama contrôle papa okay wapi I'm asking you now. na otuna Where yo are you going? okay wapi hein I am going to see my wife. nake kotala mwasi na nga Your wife. mwasi na yo Ikem. oui ikem The one where my heart belongs. mwasi oyo esika motema na nga ezalaka Now, esika just esengo na clear nga out of the way for me. ekendaka longwa na nzela nga naleka Okay. okay Ken, ikena I'm not stopping you. nga na kopekisa te You're o not stopping me. okoki kopekisa nga te contrôle papa ha I'm not stopping you from na kopekisa te o that is stopping you. wana nde yango mpe kopekisa yo otobola lisu na nga mosu oyo etikali olingo otobola lisu na nga kozi na kopetwa betanga tobola lisu na nga petwa na kofi bien aimé, ça c'est un esprit so moni mwana mwasi akomi kokoma lokola mwana mwasi mwana mobali c'est un esprit oyo tozobenga lesbienne okomi lesbienne kotambolaka na bana mibali kobeta bale na bana mibali kozalaka na bana mibali alesuka nango mpo ozwi mwasi eza esprit mabe kontole papa yaka yo So you stop taking me to the palace. Huh? yo osali ke ngai na palais royal mpo yobala ike Zidane, obala in the name of dube God. pardon My wedding is coming up in 2 libala na days' ngai time. ezosalama dans 2 jours ekene ndima bala nga dans 2 jours nalingi tobebisa elongi na nga olingi te nabebisa elongi na yo donc ekene azobala dans 2 jours ngai sikoyo nake kokota na palais royal likolo ya lisu na ngai oyebi teke mobali na ngai aza ekene pardon limbisanga na bondeli yo kobebisa elongi na nga te Is marrying do you. ekene azobala You're yo going to marry my Ekene. okobala ekene na nga Ekene, he was not going to marry me, and yet he was collecting all Ekene my food from me. alingaki kobala nga te mazozwa bamisuni na nga nyama na nga zamba mpo na yo This your half nose. omoni na buko solo I will not marry him if you want. pardon na obale kasi te soko olingi nabale te kasi soko olobi nabale te na obale te Marry him.
Kende ko bala ye. What do you say? Olobi nini? So you can marry. Nabi oriko bala ye. Po nyoka mi pe mingi po na ikena ngo. Bala ye. Go! Kende! Kende. Bien mais finalement Doubin andimi adane abala na ekene. Alobi onyoka mi pe mingi po na ikena ngo bala ye. To banda film. I'm listening. Nazoka yo. Afam, don't use that tone with me. Pardon, Silikelanga. I told you something very major took place here in the palace, Nelfio. and I have to be around. So my Eloko moka munene uzala na pale royal fona zalawa. And not even a word from you. Atali loba mote ko te pana yo. don't get very bossy with me. Ko loba loba mingi te. I just explained something to Na you. explique Or eloko haven't moko. I been making sense? Est-ce que maman lobe na sens te? When last did he visit me at my kingdom? Mukoni no yako tala oyeso yako tala na pale royal na Doesn't royaume matter na. who visits who. Est-ce que isa problème ya What munana ko tala matters is that nani? we see ourselves. Oui, tozomona na biso mbale koki shika. I've had enough Na yoki mingi. with this your high-handedness kind Na of life. comportement na yo pe ki mutema no mabe. Na sina supporter mingi. Don't you bother. Komitumisa masute. Come looking for me. Oya kuluka ngai. Kobanda lelo. Femme. Afam ozokende ozotele okeyo tikingawa. Afam. Contrôlez papa. Nini. Olelo on sala. Afam. Doing anything. Hello ni ya mabe ngana sali. Na sali loka mabe? Ha. Did you see Prince Ekena in the palace today? Omoni prince ekene na pale royal lelo. Mine. Na mona ki Evelyn. Alone? Omona ki yemoko? Oui ma ren. Moni yemo na pale royal na mona ki ye. Aba 11h. Contrôlez papa. Will you please get out of this? Okoki kolonga ato tikanga na sola na mama. Get out! Pima, kende. Ok, Sa Majesté. Mother, Mama, can you believe Afam walked out okoki on me? kondima afama keya And tikinga. what did you tell him? Oyebisi nini? What can I possibly Nini, tell an ngana Afam kweko yebisa. to warrant him walking out on me? Batu bakomosekanga. What can't I tell him? Elo oninga na lobi na ye. Have any idea? Nana ide But the te. daughter I gave Me birth mwana onga na to bota very well. azaka mabe makasi na And I yebi know the bien. wonderful work of her. Na yebi musala nyonso to malamu oyo asalaka. Walked out on me in front of my maids. Bakomosekanga akeya tikinga liboso baboyi bazosekanga. I will never call him again. Na bantu I benge will sute. never call him Bantu benge again. lisute. I can go to hell for all Akende na I care. lifelo po etalinga te. Akende. Yoka. Numéro 3 film au Pesali. Continue musalo banaye kosala. Continue musalo banaye kosala. Na rondima lisute bato babunda na kati ya ndako. Bato bazanga respect. Spécialement Douben na Prince Ikena. Na yango na déclaré ko bandalelo. Ko bandalelo. Mukolo oyo. Ikena. Na mwatine Douben ba robunda lisusu. Na ko benga na ba na mboko pe ba ko tika ko ya lisusu te na mboka oyo. Contrôlez papa. Moko bobunda su to kubenga mino na mboko pe bokozonga su na mboko te elobi ngai igwe. Eso zomona tala
Oh, combien? 1. Oyo. 2. Oyo. 3. 3. Oyo. Oyo. 5. 5. Oyo. 5. Nico. Ok. Au moins, on a bien? Ok, merci. Hey! Ok, Reine, Nalaki. Merci. Oh. Hey! Ba merveille aussi la tena mukilio yo. Upon all the more people have been making in this palace. Pona mamna so batwa sana pale kwa. One-eyed wife. Bazala gana lisu moko ya mwasa bala azana lisu moko. Yo. If my brother wants to marry, So mwana ngalinga munde kuna ngalinga bala yo. Awo yako bala yo ezate ke yo yaka mikonyo so tu ana makolono yakao. Shika. Ni. Are you Oza libom. Eh! I will not tolerate Na kolinga te buzoba wana epa na yo. Chika, Shika. who is making you judge over Ike? Nana zo salo juge makambo yo. Be warned. Kebaka. Chika, be Shika warned. kebaka. Mom, Mama. Kema is wrong. Ike nana re. He's absolutely disrespectful. Azama be. Azozanga leki na mwasi respect. Azozanga peli mwasi na respect. Mamozo yoka. Okay. I really do not want to cause any. Nalingi te probleme za na famille oyo. I think I'll Na kansi na kie na ngai. Hey, wait. Eh, okay wapi, okay wapi. Where are you going? Okay wapi. Let's go inside. Toke na kati te. Te. Uzomona tende bazo seka ngaba biso oza na posa na ngai ya kobala ngai oleke na yaka yaka na bia. Toke na kati. Te. Sika ngana kena. Uzomona te bazo seka ngaba biso. Yo. Nabi toke na kati obana ngabu zoba. Ike na zo zoba. Non de mateke ngam na buta. Oza liboma. Mama matika na kimia. Omete bazo seka ngaka na bala mwasi ya toboka lisu. Hein? Hey, abala mwasi azana mwasi atoboka lisu, chikwa zisu mwasi msuko atobole lisu. Mama ozomona liboma ikena. Ozomona liboma ya ikena. Donc ozala jamais déçu, ozana posa ba numéro de téléphone na biso, izala ebandeli pe na suka ya film. Benga biso na 925 79 48 95, benga biso na 923 94 48 47. Donc oza Video Club Wilfried Miguel. Ozana posa ya publicité pour na musala na yo ebana bientôt zobimisa album. Wana posa publicité pour na album na yo kala mingi te. Ozali kobala ozana posa filmage pour na mariage coutumier, religieux, cérémonie ya anniversaire. Yaka na Video Club Wilfried Miguel toza wana po na mabota na bino. Wana posa publicité ya musala na yo. Et bana, on a poussé l'extra communiqué pour la campagne, séminaire, convention. Yaka na Video Club Wilfried Miguel. Benga sur 925 79 48 95. Benga sur 923 94 48 47. Bomoni yete yewana zoleka. Malue Kitulu Alice Uva iseka mafuta nzoi ya mafuta. Dube. Namona ki antilope mona sima kuna mabiyo muto memelinga ni ya mazamba wana. Is that solo? Oui mokonzi ngamna memilioni ya mazamba. Namoni osombi yango shere po antilope moka munene. Tena sombi yango te. Na kena iko chasser nyama wana na zamba na kangi nyama na zamba. Ha? Oza chasse okanga banyama. Okangi nyama wana na zamba. Oui igwe. Na ye kopesa antilope wana pona na lakisa bolingo nange pa na ndengo zo batela nga ozolinga nga makasi po zo protéger nga na makambo nyonso tu. Pe ndenge lisu nange kufa ke moni. Vraiment? Ah. Est-ce que vous avez bien na lisu wana? Nazo mona bien mais nazo mona pena malam pena te mais na mona bien. Na asi na mwata muke na mona bien. Ok, bien. Thank you. Merci Igwe nganake. Wumela. Nakei. Fanda nanu fanda. Na sepe na nyama zambo yelinga? Siko. Done my research about you. Na lobage lo mopo na yo?
And I've been told everything I want to know. Penangine ba makamne sopo na yo. I want you to know Nengo eba boy. that you are a woman, Eto za mwasi. you're not a man. Oza mwambalite. I also want you to know Nengi pe that oyeba. I am capable of Ete. taking care Nana makoki ya kobatelo malamu. Pe tata na yo. so you do not have to hunt or farm. Okoki kobundaka te po okoki kokesala bilanga te po no zwaka soin ya papa na yo. I have assumed full responsibility. Na ozwa responsabilité nyonso ya papa na yo pe leki na mobali kobanda lelo. Tika kosala bilanga. Kokena su kosala bilanga te. If you choose as a form of hobby Soko poni kokenaka kosala bilanga and to hunt, that's pe kokena kochasse banyama bato bandoseka biso. okay. Bon, maintenant opekso to kena kochasse banyama po eza musala na yo. Mais faut que na prince. OK, prompte. Merci beaucoup Igwe. Merci beaucoup ndengo permettre. Kene telo ko sauter kuna te. Ah, makamno ka bana mibali. Ah, nzela yango yo keka ko sauter. Ah. Hey. Oh mwana yo. As we all know, Nebi sona soto ebi. the 40th anniversary of Igwe and Lolo, Anniversaire ya Igwe na mwasine ezoya dans 2 and as semaines. women in the Loga family, basi na kati ya we need to buy famille waya. a befitting gift. Foto pesa cadeau mwa kitoko pa So Igwe we na mwasine ye. contributing 20,000 Alors tokotia naira. 20 000 naira, 20 000 naira biso nyonso. Ha? Where do you expect me to O get that zelanga money? na zwa 20 000 naira wapi? Na uzwangu wapi? Hey, Don't you have a husband? ozana mobali I te. don't have a husband. Nana mobali te. Hence, I cannot afford it. Pe na koyi pe kozana 20 000 naira te. Na okoka uzwango te. Ha. As I was saying, Ndena bande I was koloba. really interested Ava in okata ngai masolo na ngai na I'll ndanga be busoba. collecting the money in 2 days' time. Tokozwa mbongo dans 2 jours. This meeting is over. Alors réunion esili. Contrôlez papa. Princess, Princess. what is bothering you? Elo nezotumisa yo. Who did you just call me? Obenga nani? Princess? Princess. What did Mama say? Elo ni amaka banda oloba. You mean Olongo all ba. along you were not listening Masolo to nyonso to what banda Mama ko said? beta oyo ke lokote. Olala ina yo. Well, Bien. she wants us to contribute Alingi 20,000 to contribuer naira 20 000 naira 20 000 naira na moto moko po to somba cadeau po na mokonzi pe mwasi na ende na anniversaire nini Where does she expect you to get azozela yo zwa mbongo na wapi kozwela ngo wapi Don't worry about me. kobanga te po na nga Not komiti how- msamata yebisa bothers you? elo nezotumisa yo my husband? eza afam mobile na ngai yo akobala nga We had a misunderstanding. nga na ye toswanaki He walked out on me. mbala mo akei na ye Ever since I've not banda mokolo wana namonaki su te What did you do? siko osali siko ni yo linga na sani What can't I do? nga na sani Talk rudely to him. faloki epa na ye Make him feel he's not loved. yo ntango mosu ozolinga ye te azomonaki olingaka ye te ozoswanisa ye tala And mona give na me oloba your husband in a yo physical combat oswanisa mobali no tobetaka ye te you call that? siko yo oyo osalaka bakobenga oni koswana te Don't understand. okomprendre te Now, I won't talk further if you will not take my advice. nakoloba lisu te soki okopesa conseil okozwa conseil na ngai tosalela nazoyoka yo Tell me all about yebisanga masolo nyonso tu ndenge nini ebandaki bokutana ye mokolo nini eloko nini esali ke akende libela bonga na yebi nini na kosala Yeah, I like him. ok It's good begin. naomoni ozotalanga boye po nini ozotalanga Dubem, bongo don't you have any feminine clothes? dube oza na bilamba bana basi te kaka ya bana mibali shika I've tried on everything I have. nameke kolata bilamba bana basi naosepela nango te ngai nasepelaka na babilamba bana mibali oyo bilamba nga nalinga yango apart ça naokeye mpe na yo te Masculine. fo okende na ngai yo oza mwana mwasi okoki kolata bilamba bana mibali te You can't wear fo that tokende okoki kolata bilamba o te Don't call my clothes rags. kobenga bilamba na ngai te bilamba bana mibali They yo ya are bana my mibali favorite. I want ngai you. nasepela na bilamba oyo I want nayebi so keba na kobeto likofi o keba Come o on, just tiens go and do kende as I say. salaka ndenge nayebi so obondela mobali na yo asanti ke okomi olinga ye ndenge nini nazomona ndenge nini na kitoko so amoninga kosepela
Tiens. My two best friends are boys. Baby kenga na baninga na mibale ba ba mbali. Na ebi bizaleli nyonso bana mibale. Na ebi comportement na ba ondenga na ebi cho salango eko simba kende. Nana na tunyo tunazomona ndeni. Beautiful. Kitoko makasi. Eyo, uza makofi makasi bwendeni ni. Ha. Zalamu wa mwasa malamu. Saraka ndenge na ABC yo. Abilamba na ngaya ba mbali. Ngana sepela na bilamba bwe. Okufa ba mbali na ebi ya kufa ba mbali. Hey. Etalingate kende kaka. Afam. Na yego tala yo. Na ina solola na shika. I told you the other day that whatever existed between both of us Etengana wesili. ended that day. Ngana bolingo suka imukolwana. Shika na kimia. Pardon ko sala boete. Uluba ya solo. Te, nana bolingo note. Shika. I am sick. Na lembi pe na komiko bela. Pona buzoba na yo. Po ozoza nga pe respecte ko fuka mate. Ah toza place batu baza. S'il vous plaît ko fuka mate. Pardon limitanga. I didn't mean to disrespect you. Na obando zango sur respecte na ndo pe sur respect na ndo za la mwasa madame na promettre on a changé. I promise to respect you. Na bando respecte yo s'il vous plaît na fuka mate ko fuka mate. S'il vous plaît. Oza si rechanger. Na changer. O promettre nga na promettre yo. You know what you did that was wrong. Ebe logo sala ina restaurant limbisa. You get angry. Okay, foko za nakanda te. Merci. Na zangi yo mingi. Na pe na zangi yo. Yeah, that's it down there. Okay, wewe voiture no ya mwana na I want sekulu. you to put this on our outing tomorrow evening. Nangi Okay? nangota la I bilambo. chose it personally, and I know you're going to like it. Bilambo na some onga mona bigo sepela na. Also, Merci. Mom had those lovely beats for you. Mama zana kadomo kitoko pepo na yo. Okay, oya yo. Merci. Merci. Mama. You know, these beats are made from elephant balls. Oh, eza bilo ma kitoko. Merci maman. No, honestly, dear, that's Oui, okay. small. Eza bien. You think I'm lying? Okanisi na oko sa contrôler papa. Okay, ngamona kine na magasin na sombelo bilambana na ebe ke kokayo. Mama pa sombeli oyo tanto kine na mama na magasin. Ha. Merci. Contrôler papa. Que ba na bat attention. Dubin. Dubin. Et Simbi. Ngana mbai na ngato yokali. Ndenge kako yekise ngane na sali. Merci beaucoup Dubin. Oh. Nini yango? Oui, ça travaille bien aimé. Wilfried Miguel. T'as manqué à ça là. En tout cas, hein? Na sombelo bilambo. I ordered this clothes you made ready for you. Bilambo yayo. But this is what Kobanda lelo obandolata bilambo longola bilamba bana mbali. For me? Yanga. Olata mo ko l'anniversaire à maman na papa. O se fait nango? No. Te. I can't accept them. Na ko yiko ndima ngote ko jwa ngote. Why? Pona ni olingi ngote. Because I feel like you're trying to pay Pona me mono back for lingo what I futa nga pona ma conseil na Can you pesa kiyo. say that? Pona uzulu babongo. Papa will be attending my parents' Oui, anniversary. tu sais que anniversaire à papa na maman kala mingi te zoya. Na lingo la tango bi makitoko. accept them. Na roya zwa biloko te. First, I Iloko was boso. invited to the anniversary. Ba inviter ngate na fete wa. Second, Ya mibale. if I can't meet him like this, then Na ko kutana na papa na mama na bilambo na latiza mabete. Who needs to invite you? Pardon, fete ba ko inviter te oza mwana mwasi yo prince abali yo. Faut pas inviter yo. O la ta bilambo pardon. Isa te ke na ofuta yo pona mama la mosale la enga. Pardon na fukami. Fukama avana ndima. Na fukami. Yo, yo betaka makofi ya makazi. Nini? La zwa. Lata, meka o ego simba yo. Fe. Merci beaucoup Nabike. Conseil de simba. Ko ego lata bilambo te. Fo lata ngo. Lata. E uzaki toko pona yo, pona mukola anniversaire à papa na maman. Ya igwe na lolo. Yo. Merci. Ok. Merci. Nado de la yo.
bien aimé igwa yebisa ba mokolo ba bunda bango mibale na ikena mokolo na ba benga na bango na palais royal pe ba okende libela to ba dafi contrôler papa contrôler maman numéro 3 film opezali nyonso biminzela moko Woman, mwasi can you not see that I am watching? omona teke na hotela TV Would you clear out of owi that? kolongana tozokanga miso ozobarenga o na okanga te vango soba na protection Heaven knows that you're looking for my trouble. nzamba But I likolo won't ebi fall into kozoluka the trap trouble nanga again. me okozwanga te na mutambulo na okweya te liboma ikena Is it me you're talking to like that? nande mutu ozoloba nanga bongo I cannot talk to you like that. nakoki koloba no bongo te You are the Almighty. yo za nzambe na nguya Heaven also knows that I have nothing to lose. You are bato not nyonso tu the bayebi peke nga na operde eloko te soki tobundi bakobengana nde yo nga na operde eloko te bakobengana nde yo yo nde oza ndoki Because you're a very wicked oza woman. motema mabe yo amwasa mabe olina bundiso mpo babengana biso mpo oyebi ke yo osomesana na bapasi nga na okoka pasi te yango olingi babengana biso ok Come down from the bed to where you belong. ya kolala na pavement yo koyi kolala na mbetu te nga nalalaka na mbetu yo ya kofana na nani nabi ya kolala na pavement esika oyo omesani My own kolala house. na ndako na nga Dubem. dube Right. ozokosa I'll shout. na oganga o mpo mokonzi abengana biso mbale o ha sika betika yo oza liboma yo problème noni foganga kaka yo oza motema mabe ndoki babukinga liso bebitika liso yo nini ko nini yango sana kimia ko limbisa na jire limbisa kokanga lisu te ok Let's go to the ground. alors That's what ok you say, so olingi na pavement na olala na pavement tomi te na oganga ok tika ok yo koganga te tokozala jamais déci numéro 3 ya film oyo pe ezali benga biso na 925 79 48 95 benga biso na 923 94 48 47 ndokozwa video club Wilfried Miguel nyonso ebimi nzela moko tolobi boye kozala na grande croisade d'évangélisation ya guérison miracle pe ya bénédiction elongo na l'homme de Dieu apôtre Elias Pedro les 28 et les 30 octobre 2011 na Cidadela ezali 15 heures. Que Dieu soit loué. Bongo croisade oyo ekozala animé par frère Mouta Kamoka pe Irma Sophia papa maman ndeko molingami oyo ki communiqué oyo yebisa bandeko mosusu bandeko ya quartier bavoisin ya lopango baninga na yo tokutana na Cidadela le 28 et le 30 octobre 2011 na grande croisade d'évangélisation il y a guérison, miracle, paix, bénédiction et l'on a l'homme de Dieu apôtre Elias Pedro. Que Dieu vous bénisse dans la grâce. Hello. Beauté. No. Te, kokota te. You can't come. Nangina changer bilamba, kokota te. Nangina changer bilamba. Really? Vraiment? Namoni. Well, Te.
So, Sikoyo. you cannot undress in front of me? Ogo Yes, I am. chante bilamba te liboso nango zoka soni. Look, Oza woman, timide. I am your husband. Naza mbali na You yo. should learn to be Koyekola. Koyilinga pe mbali na yo. You're smiling. Ozoseka? Yes, I am smiling. Oui, nazoseka. I've never seen you smile. Na namona ote ozoseka boye liboso. Yo mtu sali kana koma koseka. I'm sorry about all our fights. Désolé pona bituma na biso mbali Sorry limbisa. about your eye. Limbisa pona yo, pona lisu na yo. Ndenge nasalaki lisu na yo, limbisanga. Limbisanga pona bitumba. You know something? Oyebe eloko moko. I love this dress on you. Nasepeli na elate no lati And I don't kitoko. want you to take it off at all. I Na want you to ngipolo wear it na- all night. Na ingo lata mbutu mobimba. Kaka boza kaka. Don't worry. Yaso ngana okoka bote. Te kolongola te. You get used to it. Okay, okomesa nango. Okomesa bilambo. No more fight. Elo owetika litobunda kasute, okay? Yo bikofi oyo banga Only ngwe. you promise not to beat up anyone. Alors yo po wando beta su mutu te promettre nga wando beta su mwasi pete. Not to hit a woman, I can promise. Nako ko promettre te na beta mwasi te na obeta ete. Not too sure. Mais naza sike bano sama sote yo. Okay, yaka. Numéro 3 film opesali. Okay, well, you're not comfortable with the shoes. Oza aleste na sapato, longola kai sapato. Longola sapato, so oza aleste. Takutana na numéro 3, what if for Royal Fight? Bitumba Royal, numéro 3, titre na ngoya ngwana, Royal Fight. Ekosuka boni kola pamola mabota na bino, wezaki travaille bien aimé Wilfried Miguel. Benga biso na next